Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, nos bandits. Non, so. Et à la fois céleste, mbote na bino mbote bozali, et belé. Partout dans le monde, au bosa rolanda biso par la internaute. Na niveta si na pesi bino tout mbote. Tous a toujours abonné na bino to en Europe. Siwa mbanja, mama Magi na Belgique. Maman prophétesse Luka ou na Suisse continue ko prier pour na ba Congolais miyibi na kesa l'état ba longola modemo wana ki moyibi. Manfat na Suède, bozana Asie, Océanie, en Afrique. Sans oublier en République démocratique du Congo, c'est toujours votre humble serviteur Moïse Kanchiba Nemiso Bolingaka. Tout le bateau automatiquement copé sabino ba information ba analyse au makabetalia politique ya mboka na biso. Merci mina ndeko c'est ma caméra ndeko John Maboki Bende ndeko Alvi Béale sir naturel Cécile Mboko la fiti moi de Manserande toba toujours lola les akofuta simatoko loba Nzambe aza malamu bo s'abonner le to sur la masoni tolobela dossier crise eza ante kabund na JR soit na kacha IDPS to bien kama ko poussa bino ba makanisi musika ukazu akei nini ko sale mukazu atikali tolobela makambetali ya maponami dossier SCT permettre tolobela yango mais crédit mino to boyebi ke non ezali procès à Chebea ndina lobaki ba tête kozala tomber ba tête belé okweya avant tout kotana na masolo oto sala ngo nanga pesa message d'abord la voix céleste ndebo monde zawana Gangolo ezana bo fisini oyo soki o lamuki na tongo o meliso ato benga so egeiko ekaka boye o sala maseki o rola. Voilà la première des choses. Et puis des deux o nyonso le kana la voix céleste quel que soit côté de Alvin côté Antibal soko ye yakane mat et pas Antibal wana omituna omituna lo netinda kingai par là na interpellé na benda matoi Roger Baka so Roger Baka na ibito za ye wana za interprète film ni so eza ye moni ba maseki na bino mesana wana ibele boy na toji ya Nzambe be yangote bangutu ba za dévoiler ba denilese wo mona denilese basa bato ba accomplir maloba ya Nzambe. Pense à 2001, 2002, sur le but de Nines, belé bandondi maté. Mais le 2022, mon so ebi, donc on mutu nyonso, ata moi on gabe que ça c'est une aventure. Et puis moi ça ça simi. Mais na ngonga wana e belé bandi makate. Alors bon message système ko makala ba sa ba to sa ba buzo bana bino. Journaliste o ezali do professeur nae, ceux qui a tout ni invité question bel lobby vérité, bokena ba aventure. Donc il faut porter plainte. On a répété awa, première des choses où la voix c'est dans gang. Deuxième des choses non c'est pas ça. Ata côté Andeko Alvin. Ata awa, na rati chou na Roger Bako tout na pena que non. Alvin na ngolimbi sanga na bula ke zayo. Et na bona mi ebichi na za na bendio matoi. Na ebichi na bendio matoi. Na ba juge wana ya PPRD. O ezan tibal mutaza koloba. On a mo tout na yena na bezan tibal. A bon entendeur Saline. To continue masolo o eza ko se passer na kati ya IDPS ni négocie eza ko se passer o le kandere ni. D'abord na histoire ya mukili oyo. Crise bandaka d'abord liko na lola. Satan est plus petit en Zambie. Satana, plus petit en Zambie. Après ça, on va porter va pouvoir même mke.
so ça tatali ki abia non ndenge comme na rapport soyo na pena comme nzambe et comme nzambe likolo bato botanga la Bible boyebi so Satan babwaka ki na se na bato ba no soutenir par là dans ba isika nyonso na kati ya politique na politique ceux qui osent na ba ambition moko boy oboza même regroupement quoi afficher yango boyete so quoi afficher yango adversaire non ayebi yango so on est très très dangereux. Là je parle en parabole. Katumbi na Kabila za président de la République mais Katumbi affichera déjà l'ambition na kati ya PPRD sort ya Katumbi wana ce que to bengi politique ya mwana pas politique ba tumusu ba bole politique eza monde monge eza biblia non na Bible nde jaba pekisi ko mais na kati ya politique eza de politique eza non eza profession mo boye oyo na bengo profession oyo eza na ba manière ngo etambola maka yango so landi mingi na ba brochure na ba ya prophète bana pekisa ki mwana ya njamba sala politique parce que kuna eza monde mo eza na profession na yango de la profession na njamba ko takapenda te ils ont souffert dans la campagne électorale les bandits yo bino ça la campagne tenga fa na njamba za makambo wana te les politiques ils ont ba règle nango le Kabila ça la Katumbi ils ont qui rendement politique mutu mo to lingesika zali mutu mo za même ambition na au to na kati ya crise de na kati ya IDPS bande ko bele ba lo ba vive ya likambo zali ba carré minier yango Kaboun sena nani ba welana ba zo welela nani metochi ato bana sebino audio principal awa tolo bate to ya kande na ba pièce par pièce to balancer audio oyo ya ndeko aza na poto ba popo a tenir to continuer analyse apenda na ba principal azo mema bino na profondeur nil part na kata chaîne bino bolingaka tolo bate Tolanda audio bandiko. Jean-Marc Akabound a un plan de déstabilisation du président Félix Tshisekedi. C'est une révélation faite par Miss Chibangu. Cet expert en communication vivant dans les Hauts-Katanga soutient que le président haï de l'UDPS, du parti au pouvoir en tout cas, a des carrés miniers dans le Haut-Katanga en complicité avec les Chinois. On l'écoute. Nazoyebisa bino lelo bokanga yango bazali kowela makambo ya ba minere na Katanga ya na société moko bo na Katanga excellence amis téléspectateurs mbongo ebimi etambola kata ba politicien mutu wana obino bo lobela lelo o a démissionné kasi botu na o demi oh non je ne suis pas affairiste je ne fais pas tu es affairiste okota mamba minere bakino nde bayebite biso to bana na lubashi to yebike ozana ba carrière minière okota pe makamba ba mine ba chino pe balesi ba pesi mbongo na minito bazali ko sa neni balingi basala front moko contre chef de l'état babundi safachi c'est-à-dire bako se liguer pour mona ba politicien belé bako se liguer soki bokebite bokanga lio bana sabino lelo soki bokebite mikolo to okende bobo na premier ministre a sa démission. Ok. Jean-Marc Akabound a un plan de déstabilisation du président Félix Tshisekedi. C'est une révélation faite par Miss Chibangu. Cet expert en communication vivant dans les Hauts-Katanga soutient que le président haï de l'UDPS, du parti au pouvoir en tout cas, a des carrés miniers dans le Haut-Katanga en complicité avec les Chinois. On l'écoute. Nazoyebisa bino lelo bokanga yango bazali kowela makambo ya ba minere na Katanga ya na société moko bo na Katanga excellence amis téléspectateurs mbongo ebimi etambola kata ba politicien mutu wana obino bo lobela lelo o a démissionné kasi botu na o demi oh non je ne suis pas affairiste je ne fais pas tu es affairiste okota mamba minere bakino nde bayebite
biso tovanda na Lubumbashi toyebi ke ozana ba carrière minière okota pe makambo ba mine bashina pe balesi bapesi mbongo na minito bazali kosana nini balingi basala front moko contre chef de l'état babundi Faci, c'est-à-dire bako se liguer pour mona ba politicien belé bako se liguer soki bokebite bokanga lio bana sabino lelo soki bokebite mikolo to okende bomona premier ministre a sa démission. OK, merci, j'espère que na ba c'est notre premier audio. Na audio ana et te confirmer te. Mais pourquoi la balance en haut? Alors on tient sur audio ya Yemoro Jama Kabunda Kabuntu. L'air rumeur que non Kabunda tuité ka démissionnaire mais tambre ça solo eza le kuta eza le kuta to landa Yemoro Jama Kabunda Kabuntu tozonga peut to continuer to bi to le bateau lelo eza pièce papier to ka Jama Kabunda Kabuntu devant les militaires de la résistance. Très bien. Webi combat mené la lutte au Sali. Vous savez que je ne suis ni traître, ni affairiste, ni intérêt personnel. Nous avons tous combattu. Comme sa partie ici qu'ils allaient les nôtres. La décision, bien les décisions qui vont suivre, les heures à venir, oui, que Nazui encore on a intérêt Nabino. Vous ne trahirez jamais. Tout ce que je prendrai comme décision, les alliés pour bonheur Nabino. Merci beaucoup. Mais pour les autres, OK. Kabunda Zui Paro na kata résidence avec que non, ni traître ni affairiste. C'est aux on a premier audio en deux quoi avec que non. Pourquoi bandi ko le bakambu ya affairiste c'est makambu nini? Attaché dossier ba carré minier. À travers deux audios bandeko, te pousse à mon mécanisme musique. Tu sais que dit Etienne Akoufi a tiré parti dans Boka Kabunda. Est-ce que la tentation a quitté? Yaki. Est-ce que tellement Zaki surveillé ou soit par Kabouya, bien par Félix, il y a un permis de quitter? Première question. Deuxième question. Est-ce que Ténia qui montait devant Ouragan et corruption à Kabila ou a mis une partie dans le pouvoir? Parce que Ngana, moi Nanae, Akoufaki, tout le monde va marcher Bela si ma pression. Est-ce que c'est d'abord na constance de Sali Kena doit pouvoir tellement Zaki si venez pour m'attaquer? Premier élément, voilà. Deuxième élément, est-ce que le fait que tu sais que da papa a Koufati qui est comme numéro pas il est secrétaire général donc baptisé le baron tout basé Simanaï à partir à wana nakama kanisa Kabunda donc pour na tu sais que la qui est parti ou bien comme déjà tu sais que dit Félix Azaki inférieur même ti lelo oyo. Est-ce que Aden wana toujours ça toujours pas na peu ça bino il c'est seulement l'autre fois que non ceux qui sont lupango ils ont ba locataire okuti ba locataire wana pour na oza en considération ta bien que ko lupango asikaye il faut longola bango to tia ba oyayo o ne muta ba ba ko lupango ye. Est-ce que ne Kabunda papa tseke da kufi atira ki muta atira za IDP ba Félix tout Simanaï ba président ba réunion Félix soyez pas naï. Est-ce que na entendima Kabunda ti lelo oyo et ça sera toujours dans deuxième que tu as la troisième question. Tobo était tous les politiciens à Zanaba ambition. Mais il y a des ambitions où il comme un suspect parce que tu sais que les gens ont un mandat à Liboso. Donc constitution oyo on t'y bala yena ngwa
et comment un téléphone en temps ballon partout na douche na kota kanango conseil peut si garantie na muta ça la mandat mbale alors tu sais que ça la première mandat utilité est-ce que na mankanisa Kabund il se voit déjà les dauphins de Tshisekedi tous on élément moko na est oh Tshisekedi ba tout n'est pas joué ça dit que non na souhaiter dauphin dans ngaza la moi si est-ce que Tshisekedi a de ça directement na Kabund pour de tout ah pena zoata au les biso ata 5 fois au comprendre antibal ne to lo bara to lo bato donc Tshisekedi na esabi dauphin na souhaiter ça moi et ça peut ça un message na moto derrière Mikali successeur na ça la émission mo ah pas d'ailleurs ça veut dire antibal na zangolo na zanaka cha mai tous les bambaniens baza kata mai so baza malade na bi mukina ebisa bino ko cha tembete na ebisa bino ah que non les vrais parrains mamna lo bawa je m'en sim les vrais parrains il y a loi Tchani c'est là bon officier nanga c'est Kabund vraiment ko en tout dans Tibal ils ont ces qualités très na bi les vrais parrains il y a loi ya Tchani c'est jamais Kabund crise dans l'Assemblée nationale selon loi organique ya Assemblée nationale le que non soki président longwe fo mukolo moko avant mikolo ana baza na fonction qui a joué un rôle là c'est Kabund peut-être à Rose à la ambition en 2028 mais banani ba ko tieba ba makanisa comme ça ambition na sikoyo beaucoup mona ki na kacha ba réunion bo deux bimi oyo Kabund za poche na bato FCC est-ce que c'est toujours les tactiques ya Kabila que non pour fragiliser Tshisekedi bino bato bozana FC bo kende pa na ebo côté makanisi devant balé wana balé ya union ya IDP ça union sag les bakuta na Kabund nini se passe là dessus to remarquer mingi awa bato mingi ba ko tala par base ya IDP mingi za balé babilongi nyokolaka IDP c'est nini batami là dessus est-ce que bazola ne parce que c'est lui mouye mutaza numéro 1 oiseau permettre bato bazo ba job na union sacré beba olande na carte e betamaki wana mitu noyo na ibisa même faut que non na mokili oyo ko pensa mutu a raisonner té surtout na émission to lo bato surtout na gati ya politique ne singa na o permettre ngate na marché na sa même mécanistique mutu a raisonner asko antiba na to lo bato baté azo mimabino likolo bo comprendre voilà ba question oyo Eza Sikol. À part ça, entre l'entourage de Tshisekedi, na Kabund, il y a un ça ne va pas. Pour la preuve, il y a Mouké. Tshisekedi, il y a un certain dimanche. Ayambi Jama Kabund à Kabund. La résidence, il y a un dimanche. Le président est à se déplacer. Et ça y a un document où il y a une carte à table. Par curiosité, Kabund a vu document, il a trouvé dans ces documents les rapports il y a service et sécurité. Pendant le moment où le président de la République, chaque jour, donc vers 20h, vers 21h, avant à Kenekola, il aura tous les rapports et services à renseignement, tout s'est passé tout dans le monde. Donc service à année. Tout bon va récolter des informations aux APC conseil spécial sur président le boyeboy na kati ba rapport wana eza ba rapport ya parti politique alors Kabund a trouvé qui na rapport à l'époque wana que non les conseils spécial en matière de sécurité chef de l'État a appelé ça rapport que non l'IDP c'est ça fonctionner bien et ça qui appartient au Kabund a kota qui na problème na conseil spécial point d'interrogation. Tu as 4 points.
sur le plan électoral. Nakati ya Facebook, vous remarquez que Kabunda avait démissionné. Et ça, la batu moussou, bande ko se bimane si batu IDPS. Baolo bake non. Ils ont écrit, bah comme on a WhatsApp. Ce Kabunda a démissionné, Tshisekedi. Donc, par quel miracle est présent en 2023? Est-ce que ce sont toujours notre babata FCC c'est déguisé pour ma compte piraté comme le bébé pendant entouragé par quelques agenda cachés. On est à la question de comme tout na. Bilo musu na rôle à la télévision mais naé pour na kofungula bino. J'espère que ma question a tout les tourné. Na pesi bino na quoi na profondeur. Les tout dernières questions à poser. Ce qui Kabunda a quitté. Est-ce qu'on réussit comme maquette militant? Toté. Par historique il y a eu des pèses. On ne connaît pas toujours système de tendance. Secrétaire général non ça a toujours franchement oui. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que dia chichasa libanda ya mboka. Sur les ao batu ya mutanda. O za secrétaire général batamubake. Tiseka ndo za tie mo so ka zonginde abomi crise. Apa so ka sela ondenga libanda. Ezali même na ba nomination mususu bandeko. O so tseke la nommer e penda boyeko. Par exemple, ba nommer côté Mavungu batu ya mubake na ba mo penda boy. O ezali perte ba falsifier document. Donc tie mo ko tseke ya nda ya bengisi bona matière lo bibwe. Wande mo ni coach. Alors, il a aussi wanate. Bon monde à travers ma contestation, et ça en deux branches. Au bazar côté raison c'est babi non, il faut que là il y a un branche va traiter Hitler. Au bazar c'est que non. Il faut que des cac. Et ça ma question. Au biso Toza Komitoun. On a posé 5 questions pour répondre. Est-ce qu'on a les dessous des cartes au Bandeko Moussou Baye Bakité? Na carte JR et ça va voir Moussou Bandeko se lever. Ah, est-ce qu'on a point oyo? Tu sais que d'après si Kabunda par exemple raison. Dans JR wala ban amour. Il y a des voix bandé qu'on s'est levé. Ba voix na muta travail qui bango selon les informations. Ils en général azali liboso alongwaki. Alors bano luka les boucs émissaires. Ba luka raison. Moi so muto luka da muto boya moi c'est mo. Comment créer les makambo. Bano luka créer ko luka lo mpona ko tomboka. Parce que netoza e olamuka na tonga ta ba combattant na IDPS. Bato balamuka na tonga bazan tike za JR. Donc si ce que c'est un coup, bonde babanda, déjà tonga bito JR. Est-ce que ça qui tentation et betama qui au Tshisekedi, bando de la position là. Parce que les informations toujours ba miso avec non, tinde ba militaire ya moura ba kité kona, Christian Tio aye ba kité. Mais moi je n'y crois pas. Parce que botan na ba vidéo il y a caméra cachée, vous avez il y a un officier à moi penda à sur la moto. C'est ça nous sommes commandés. Est-ce que ça a un test ou batista Tshisekedi? Parce qu'on supposait que Ars c'est supposé qui. Au moins la politique. Non, c'est un bandeko ba pemena il y a bandeko IDPS. Bah c'est non mettre pour que non ko beta monotone na obamba libanga na ko gérer mboka ça différent. Ba gérer mboka na ba monsote na ba sentimenté. Il faut ko yeba. Même pour au plan Kabundo, ils ont même les Cambos ils ont tiré du pouvoir. Que non, tu serais d'accord Kabila tiré ça là-bas. Ok, on va les messieurs bando contrôler ma solode. Ils ont même plan eux. On suppose que Arta Kabundo s'est passé le lot. Lobby nango tu sais que dans sentiment ba comme militant. Au baki na résidence à Kabundo. Dans ce cas, ce mode qui ça tu vois, quand tous les mouro bazaki wana. Si on a ça yemoko c'est lui le général. Même les moura là, à l'intérieur de bango ils ont ba Swahili.
na ba debo bando ko to banaka banga lo bani. Donc dans ces cas-là biso tu dois protéger yo ba humilier mo okati na biso. Parce que tali même art ko vandaliser on les art mo ça dit hein. Ils on be kirika kulo na ba bo skiza no be kireza la. Ba kati muninga biso o toko zoaé. Donc ils ont vaché d'abord na art wa moni pas muninga là bon. On supposait on tient la bino bande ko IDPS na répéter pouvoir ça ko tumba pinete. Il faut qu'on a pris dans. On supposait que c'est Tshisekedi. Dans sentiment na que non lobby non ka pèse ordre que non bakanga ba jier ba ka compé pour ne monde on de communion ces ara na ba caméra bakanga ba jier so kumba pas elele bato ya IDPS ne ça parler de bakanga c'est le monde to bise mo wa semi kabundo monde OK ka oya ya jier za ka ya politique za ka mo faut Tshisekedi jango na maele belé on supposait lobby nango bakangi ba na murana batie wana kasho na kati ya tandima ya bato batikale do dans ce cas biso to protéger donc biso za ba umbu ya bato ya parti ça va et coach na kati ya mutema boyebi ko tomboka soda ndenge zala soda tomboka na masasi et puis c'est qui est dangereux bazate baza la policeité ou ba roya maîtriser ba onde bazana Tshisekedi vous quand vous gérez botika ba sentiment ba sentiment o bozo ba sentiment ya ne bande de ka zala boti Tshisekedi dans du pouvoir aller kana bo bata moto ba na bi ça moi comme musumo bino te fachi wetu il y a une semaine ba koti na camp ti jeune ti o asengi mon c'est pas présent celui qui me comme ba autour na biso ndé bato ba olanda be pesa filatif boy mon filatif ya mwana on supposait na kata moto na présent 100 moto mais na 100 moto 10 moto baza ba grenade ndé ka ba ya na fachi o tabwa ki grenade yo si grenade so ba ko na jeep blindé et ko tate baza 10 ba penado ba pesi ba mission de zabu bino ko mission bino bo zaka ba na ba jar ba assassinat ba président de la République bandeko ba mutué mo d'abord ta vie danger même o abeta musée masasi wana avant zo mo d'abord que na kebwe ngape na okufu on peut utiliser des kamikazes ba kamikazes te wa ba ya si mandat bien ba uti ba se préparer même pendant 3 mois donc bandaka tira zo pouvoir pendant 3 mois bino mission bino vous allez déguiser il et pas wana ba ngaba no ba tilu ba kitoko ba se déguiser ba ti pour la Tshisekedi na moniere ndeka bando landa wana 5 koto bango tu ba buaki bandi ba ku nini ngé ya na ndamini mais so na bango ba film de betamaki d'abord mission ya gérer ça ni bandeko to landa audio bandeko bo se mission bo tala ngwa eza muta théâtre ba fungoli bino mémoire bo comprendre yona biso nil part na kacha to lo ba tutu ba ya ba bilo musu na bo ko lo ba mais Tshisekedi ba miko asai na mbula yo ko PC conseil té ayebi très bien ya ndé mona câble za ki awo en tout cas ba Tshisekedi azo décevoir biso pona kanga Kabila et c'est ça ko milé mais quand il avait air à décidaki le loba takaba hotel en balo basus tout le monde a pensé qui est raison ayebi nenga za ko gérer makambo etali ya politique na ka ba militaire faut ba ko gérer militaire ba gérer ska politique té boyebi air plein ya kuebeta maka ezaka te Kabila même des officiers na libanda bando luka moya kokota pampa babanti Tshisekedi apesi ordre ka loyo bakangi bana mura wana ba filme moni ya kabunda longi non okena bino na ba sentiment te siko ofandi penda soko zana parmi bato ba sentiment otola penda bango ba coach kati ya bomo to bisa bino ndo mutu ndenga zana yela pour les baluba les panamoni tala art ya humiliation ba nia au mona RFI azwa comme ko niancer yango après a tenu humiliation ya JR tala barité boy et travailler bon ça la art sur côté mais ba fan na kati ya mutema mais jour ba réagir attendez bo ba ki combattre muta bimu na ba Arsenal wana ki combat bo chaîne wana d'abord o ezala bo mon ko bisa ko ta sur 300 ba so abimi nango 200 personnes qui chasse ça so ba na 10e mega bi wa vanti bo sala wana ya combattant au télé Moussa l'amour est en tolanda audio.
républicaine a rappelé les missions régaliennes de son unité. Mission de la garde républicaine auprès du chef de l'État, c'est le protéger, le sécuriser, sa famille, ses biens, ses hôtes de marque et lui rendre les honneurs jusqu'au sacrifice suprême. Donc, mission de Bijeza Kobatela, Kokengela, Mokonzi Amboka, na libota na ye, na bilopa ya na ye nyoso bakoya, et ko rendre ye ba honneur jusqu'au sacrifice suprême. Est-ce que tu as gagné? Ok, j'espère que yokani hein. Oza matu ya koyoka ayoka. J'espère que les policiers bazawana de balapi. Ubandaki lilikofi. Bazo perso muto zo provoquer sera celui qui obandi mbata. Ota lokaka. Ubeti likofi atala yesu kwa becho mongo panda iliso. Yokomi hein? Mako bakima engai. Tolo bate. Bon s'abonner massivement, te coutane à la prochaine. Dans Pambolabino, affaire à suivre. Ciao.